Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Mbote mingi balanzi émission na biso tozo kende wapi na sepeli lisusu vraiment ko partager na bino journée ya lelo eza bongo maman Nicole Moisanza wa sela rabino émission tozo kende wapi émission tozo kende wapi eza émission moko pona changement ya mentalité eza ko permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu émission tozo kende wapi eza ko baxela biso 1+4 na ba famille na biso 4 na ba relation na biso na makambo ebele o toza kokutana nango na 4 na communauté émission tozo kende wapi eza émission moko eza wana pona kolobela makambo nyonso tu ezala etali ba situation na biso 4 na ba relation na biso même makambo na biso ya mboka alors eza na bandeko mingi pe obazo komela ngai pona ba video na nga misusu eza na YouTube bobeti tozo kende wapi na YouTube kuna eza ba video misusu ebele oyo ba sujet misusu na sina sali alors toza wana pona kosungana bobosana pete ko s'abonner ko baksa 1+ na kati ya musala oyo ya mama Moisanza bambote mingi na bandeko nyonso boza na ligne bambote mingi na mama na biso RDC ya biso na bambote mingi na mama William Tessa mama Shilo Jovan États-Unis papa Landi mama Chouchou Banjo, Keve Axur, bambote mingi na bandeko nyonso tu boza na ligne, ba papa na biso na ba mama, bambote mingi na mama Fleur Rosa de Switzerland, bambote mingi na papa na biso Fortina Inzembo, na bandeko pe boza kolanda ngai na en direct des fois ils en rappellent na batu misusu ba mona na raté na pesi no bambote mingi nzamba pambola bino place boza lelo na sepeli ko partager na bino sujet oyo okolongwa na mabe nkolonini alors eza sujet oyo vraiment nzambe a inspiré kinga yango eza sujet oyo nzamba permettre vraiment moko na moko a essayer un peu ko discerner mabe ezalaka pe na bata ebele batika kango na koluka pe chemin misusu ya malamu ndenge mama na biso Amina Sidib asali biso émission ya sika nzela ya sika alors nazo pesa pe ba merci mingi na bandeko ba papa ba mama oyo vraiment boza kolanda émission tozo kende wapi ba oyo bo uta kotala sujet ya zu yango ya nini merci beaucoup na ba soutien na bino et puis merci beaucoup na ba oyo pe o boza ko encourager misala oyo et merci beaucoup na bino na ba oyo bolanda ka vraiment Facebook mingi te mais ba vidéo pe mingi eza nango na YouTube kuna même ba sujet misusu oyo nyonso nazo sala eza pe na YouTube alors nalinga kito partager na bino sujet oyo ya okolongwa na mabe nkolonini eza na batu misusu balingi kosala après te misusu na bavi na bango baza kaka na ba avant wana na bavi na bango misusu ozoyeba te ke non vie ezalaka pe na makambo mosusu soki kote beaucoup plus ya mabe batikaka ngo makambo mosusu ya mabe okoki continuer nango te sikoyo na poser question ya pourquoi ndeko okolongwa na mabe jour nini parce que eza na bato misusu bakomisa mabe lokola neti ke non eza camarade na ye mabe akomisa yango neti ke non misusu eza mutu na ye moko boye to eloko ni moko boye précieux alors mabe pa nzambe eza eloko moko oyo nzambe asepelaka nango te alors nazomona bato misusu lelo na bavi na bango balingi changement te misusu ba ate Moisanza ye ndeni akomi kote ya misusu misusu pe aza peut-être na doute azoba ate ye mtu misusu na vie na ye kalande to yebelaki azalaki boye mais nga moko tellement naza maître ya vie nanga nayebi ke mabe oyo ezalaki koconduire vie nanga na ndenge moko ya kosepesa nzambe te tika na longwa wana mpo nazala pe na avant nazala pe na après mais ndeko nanga ya mwasi to ya mobali eza na bandeko mingi yo ozowumela kati na motema mabe mais motema oyo oza nango ya mabe wana oyo misusu omona via moto ebongi osiliki misusu omona misusu pardon bandeko nanga boni bisama moke omona misusu via motu e avancer osiliki
mais siko motema wana oyo yo ozalaka nango okotika ngo jour nini po okoma pe na motema oyo ya malamu parce que kolongwa na mabe eza eloko moko oyo batu mingi ifo basala ngo na bavi na bango kolongwa na mabe eza eloko oyo ke non batu mingi ifo bazula ngo ba décision mais mabe eza eloko oyo kokumela nango te ndenge tozomona bato misusu lelo depuis okangama na kokritike moninga na yo na kokritike bavi ya bato depuis okangama na kotonga bavi ya bato mpo na yo ndenge eza wana donc olingi ata kotika ngo te bonjour bonjour maman étoile de la victoire bonjour na ndeko Godet Nes bambote place ozali bambote na maman Liliane Kombe alors okolongwa na mabe mukolo nini ndeko na nga oyo olingi korumela kati na mabe na kati émission na nga naza awa na mélange kate mais eza émission moko tellement ezoko permettre biso tolongwa na kati ya kosala na kaba mabe tolongwa na kati ya kozalaka hypocrite na kati ya bavi na biso tozala wana na susi ya bolingwa moninga ya moko na moko tellement na makambo nga nalobaka même na ba église même basala nzambe mingi bazokoka kobaze koloba vérité te parce que tokomi na temps moko nalobaki yango tokomi na temps oyo ke non il faut batu vraiment o ba vérité moko soit mutu vraiment que mutu ba ndenge eza boye vraiment maman mo isaza vraiment alobi point o vraiment eza mabe onga na salaka donc eza lokwa na beti o fimbu na ndenge ya maloba po misusu ke non o luka pe o sala avancement ya malamu na vie na yo o sepelisa nzambe ndeko na nga okolongwa na motema mabe na vie ya mama Laetitia Lutonadio mukolo nini kosalela mwana mwasa batu mutema mabe kosalela mwana mwasa batu zuwa ndeko oyo salaka zuwa na bavi ya baninga okotika yango jour nini eza na bandeko misusu bandeko nanga omona misusu ndenge eza wana oyokika na moninga bozaka na ye atongaka yo azokokritike yo azokolatisa bakombo nyonso to mabe oleko tobenga oyo bandeko swana nga nasala yo nini o nga naotali kosala sujet moko nalobaki zuwa yango ya nini tuna ye nanobi ndeko banda yo banda mpo bamisusu baza na mabe afandi wana aboti bana na ye akritikaka kaka bato donc bana balongo baboti minu mwana misusu akokisi misusu inane mwana misusu 10 ans mendeko ofandi kaka na vie ya kotonga bato na vie misusu ya koseka bato sikoyo yo okolongwa na vie wana mukolo nini bandeko nanga pourquoi nzamba permettre to partager vidéo oyo parce que eza na bato misusu lelo tano uti ko baba vérité nga na lobaka na 4 émission nanga même basala nzambe tellement tozo vivre na monde na moment moko lelo ozomona mutu azorumela na mabe mais azotia nzambe comme sous couvert na ye sikoyo yo na kati ya vie na yo oza chrétien moko ya charnel oza chrétien spirituel te mais jour nini na vie na yo okokoma pe chrétien spirituel parce que na miso batu bazoyiboka tellement que dans l'église tellement ba verset biblique na nini na ba Facebook tellement comme nzambe nyonso tout mais en réalité na vie na yo eza vie moko eza solo na miso nzambe eza vie moko so nzamba talio azomona na ba défaut azomona za molimo ba critique azomona yo oza na molimo ya kokanga binemi pamba azomona yo oza na molimo moko ya ko diviser batu pamba azomona oza na molimo pardon te sikoyo yo siko na vie wana oyo yo lingaka wana nengo olingi kolata ngo okotika ngo jour nini alors bandeko nanga pourquoi nzamba permettre nga to partager vidéo parce que na kati ya vie ya moto photo za la rappel na ba avant na ba après mais lelo siko eza na ba vie ya batu misusu ndenge eza wana aza na ye na après te akangami kaka na avant mais siko yo moto okangami na avant yeba ngo pe après ezali muto pe asalaka ke no tokoma na ba après ezalaka kaka nzambe yango nalobaki lelo surtout tozomona lelo mutu nyonso to mabe ase couvrir na kombo ya chrétien bonjour papa aimé à pepone bambote mami sala na direct na London bon bambote na bandeko misusu oyo boza na lili bambote mingi na Domingo Jael ndeko nanga yo oyo soit disant o nga naza chrétien siko yo chrétien ngo oza chrétien ya lokuta oko jour nini okotika kokosaka nzambe kokosela nzambe makambo parce que si on totali bien na vie na yo
ezo correspondre même pas te que non ozali mutu oyo ke non oza na après parce que après na vie ya mutu ezalaka kaka nzambe mutu alongolaka biso na mabe après alobi je suis le chemin la vie la vérité abili naza wana prêt mpo na kozwa yo na ndenge ozali mais sikoyo yo yebi bien ke non nzambe akokolokota yo na avant na yo na basalite na yo mais yo de donc comment yo kokotia kombo ya nzambe sous couvert mais oza nanu na avant misusu akoma ke non ngai yo nazalaki ndumba ngai yo nazalaki misusu mutu ya matongi ngai mais oza kaka mutu ya matongi oza kaka na kindumba sikoyo okolongwa jour nini kosakana na kombo ya nzambe kotia nzambe sous couvert ya kindumba na yo okolongwa mokolo nini nga naza nga ba pasteur otinga ba mama prophétesse ote oya kopesa 10 pour ba cacher vérité na ta otokomi jour des jours on a demandé ko prier nzamba lobi il faut pas côté ya bénédiction na mietio batu baza na besoin ya besoin maté ya repentance batu il faut ba changer et de là na mietio même tokomi na confusion parce que tout le monde a dit kombo nzambe na munoko mais ndeko tamu yozo sala mabe yozo okotika kosaka na kombo nzambe mukolo nini parce que eza na batu misusu ndeko nanga akoli donc akoli na mtema mabe obandi kobota bana na yo na kisongi na ko diviser batu ti bana na yo pe ozwi pe bakoko kaka na kisongi donc yo tant bota ni mwana na yo wana ozaki mama moko musala noka ba téléphone o moni te l'homme le plus heureux ngaza kuna yo pozo moni donc yo wana pe ka komwa nzambe eloko siko o eza mabe andeko nanga vignon surtout ya mutu ezalaka na avant et na après mais na pesa bino nini exemple moko pona omona ke non mutu mususu ko ndenge eza boye ata misusu ozosaka na nzambe mais na moment mo otokomi il faut boza rappeler na père ya kobanga parce que tant yo zotia nzambe sous couvert ya mabe na yo ya masumu na yo yeba mo nzambe paza nzambe akanda nzambe akanda tozala ba Jonas oya ba malédiction na ba vie na biso parce que au mona boyo oyo misusu nzambe azotinda yo nzambe azotindo osala malamu okende kosunga ba vie ya bato mais yo zokangama kaka na vie na yo wana ya mabe okotika mo jour nini po osepelisa nanu nzambe na mission o misusu nzambe atindio yo munoko na yo olie ebandaka ko continuer kotonga ka bato oli munoko na yo ekritikaka kaka ba famille ba vie ya bato ekritikaka kaka baninga mukoloni munoko na yo eko changer eloba misusu bolingo ndenge nzambe azosenga bote eloko Jonas asalaki Jonas nzambe ayebisi eke non akende koteya na Ninive mais ye tellement lingaki vie na ye ya salite alingi kaka vie na ye misusu ya hypocrisie bote eloko Jonas asalaki ake koluko na libabe na ye na makamuni azali kotambola nango akei nango ti na kati ya boîte kuna bato o bande kosala ba voyage na bango bato oyo bazalaki na bango na esengo na bango na chemin na bango babobisaki bakende Jonas aye komemela bango libabe pourquoi vie oyo ya lingi nzambe azolinga azala na après mais Jonas alingi après te Jonas alingi kaka azala kaka na avant vie na ye kaka ya hypocrisie vie na ye kaka wana ya lukuta nzambe azopse kende okende kozala pamboli pona bato ndeko nanga na vie na yo jour nini oyo kozala pe wana bénédiction pona baninga oyo kozala jour nini jour nini oyo kozala wana ko bake nzambe nga na tiki mobali ya bato nalingi nazwa mobali na nga parce que nga na lobaka ngo na eloko moko ndeko soki ozala mobali ya mutu donc yeba ngo nzambe azotalo te parce que nzambe aza wana te mpona pasi ya moninga mosusu wana mpo yo osepela nango non yo il faut fanda kaka ndenge ofandi wana parce que nzambe aza contre mutu te nzambe apambolaka bato tobotama na babénédiction boyeba ngo bénédiction eutaki pa pasteur te ke non ma sœur toi tu es béni non bénédiction tobotama nango parce que il s'est sacrifié mpo biso tozwa bénédiction eloko oyo yo nde mpo orécupere bénédiction na yo il faut bima na baavant na yo na bamasumu na yo na bamabe na yo mpo ozwa nini
nini bénédiction ngata on azali ko prier ko nzamba zo ba na moment oyo mateya ya bénédiction il faut ko arrêter yango batu baza na besoin il faut ba changer il faut ko teya batu mateya ya repentance et na batu belé balinga la vérité te tango zo toucher point faible na ye mais yo ozo kosela nzambe makambo yo ozo na mabe yo zo sala yo chrétien charnel o lo ba ke non o tira nzambe sous couvert na yo ko kota na libula bambisi net Jonas pasi na yo ko wuta na maboko ya nzambe ndeko libabe na yo ko wuta na maboko ya nzambe na maboko ya muta mukilite okozwa frappe pa ya nzambe yo kolongwa na mabe mukolo nini et puis batu misu bazaka na somo ya nzambe te azosala ne olobi oza ser en Christ ser en Christ yo mutu mo songi na muno hypocrite pe yo muna na mwana nzambe nzambe tel entourage na yo masumu ezaka solo na miso ya nzambe même entourage na yo bozana na kati entourage na yo bobetaka te makambo ya nzambe te bolendisanaka ta te msi moninga atomboki loba te master te Laetitia Lutonado zwa kimia te mama Gotine Bala zwa kimia te yo bandi kosi tokobenga ye totuna ye mamisala tokokale na kwe tokobundisa ye apo ye na Facebook boselaka biso batrafic d'influence nini nzambe journal lelo tout est grâce ya nini tout est grâce à nini keba na okozwa do frappe moko ute pa nzambe ndeko banga mone na nzambe banga kanda nzambe okolongwa na mabe mukolo nini okotika nanu kindumba mukolo nini po emsu ndenge zona nzambe a visiter vie na yo okolongwa mabe ndeko linga ozalaka pe na après na vie kolinga kaka te vie na yo ezala kaka na avant batu bazosala eloko te ozotonga emsu via mama Jeanne Mpoyi mutu asali yo eloko te ndeko mais okotika kokritike batu mikolo nini ndeko na ngai okopesa pe batu témoignage na yo ya après jour nini tala ne Jonas ndenge azalaki libabe mpo na batu wana akoti nzambe azolisa Jonas ifo ozala na après faut kende kote ya kuna na Ninive Jonas akimi alingi vi na ye wana kaka vi na ye ya hypocrisie akimi ake oyi batu musu basala masumu azosala batu mabe afandi shushu banjo ali mbakuna yozo tonga mutu ozomona teke nzambe mutu na likolo azomona yo naye Jonas azokima na boîte yozokima mutu okuta azomona na ye aomona ne partout na eloko okute bomba mikuta azomona na ye mabe oyo salaka batu bakisi oyo bwakelaka batu na mandaku na okotika yango mukoloni bajeton oyo bwake omona bana nzambe misu bakomi kobwakela batu bajeton me na ndenge ya kokoma na ndenge ya nzambe ndeko kotika yango mukoloni mpo nzambe ne mutu azomona yo Jonas akimi azokasa nye nzambe omona ete pete batu misu kosalaka mabe avant kosala mutu mabe banga nanu nzambe atoza yo moko obangi nanu nzambe nanu obangi nanu nzambe parce que nzambe azomona yo mabe ya moti wapi mutu mususu ozosala ye mabe mutu mususu mususu olatise ba image ya mabe mutu mususu mususu ndenge eza wana na ndenge dauta kote ya likambo ya piège ya telefone na yo moko kaka misusu yo moko kaka ozokende église mais yo moko kaka position na yo eyebanaka te oza mutu oza na avant te oza na après te mais okolongwa na mabe mukolo nini parce que na vie ya mutu na vie na yo pe ndenge eza wana quand même ozosepela te ke non ozala pe mutu ya malamu olingi kaka ke non même na parce que mutu okokosa na yo mutu ya mokili okosa nzambe te okomikosa pe te mais na vie na yo nanu mutu okokomi sepela te ke non na ngapi nazalaka mwasi ndumba nzambe na ngai lokotanga parce ba témoignage ezali ezala bato basi ya ndumba oyo mpe bazalaki lelo mpe bachange lelo mpe bakomi mpe basi moko ya valeur mpo après na biso mutu oyo apesaka biso après ezala kaka nzambe donc ozalaki na vie moko ya malamu te ozalaki na vie moko ya songisongi nzambe alobi munoko oyo moyisana na place ezala munoko ya songisongi ezala munoko moko ya koloba la part ya nzambe Bambote papa James Kanzongo en direct na États-Unis. Bambote na papa la biso Masi à la France Star Kamit. Ndeko nangai. Bomo omoni na vie ya mutu ndenge za wanako.
ozali Jésus Rabbi ne change pas oza Rabbi ne change pas te kaka nzambe de muta change kate mais yonde oza muta mokili il faut changer il faut nenga wana ozala peke non oza wana oza mutu kotonga egene yo kindumba egene yo moyibi egene yo lokuta il faut egene yo il faut ça la PM sous pas moko boye et ça fait 10 ans yo zala kana motema ko ina batu ti le poza nango kaka vraiment qu'on peut changer te sous ça fait 10 ans yo leli sa aka libala ya muninga ozo mobala muninga en otage na ndaku na yo ça fait 10 ans pe ozo boti na ye donc yo ko changer te ozo sa mobali wana te nana yebisi bino nzamba deuxième bio to nzamba za nzambe ke non obotoli ya mutu kuna po olelisa mutu wana après nzamba lo ba ke non na pambolio na libala wapi okoki ko changer te ke non msusu ndenge zona ozomona ke non yo nzambe msusu abenga na makamusu ya malamu mais tala na nous milliers dans nos alliés entourage na ndenge ezali vi moko mabe vi moko loyenge vi moko kotonga vi moko ya malamu te okozala ta na après te pas après na biso za kaka nzambe aloko ti okoto yo asukoli yo apesi yo valeur okolongwa na mabe mukoloni bambote mama j'aime déco okolongwa na mabe mukoloni okotika kofundaka bavia bato na niveau ya police mukoloni okotika ka msu ndenge za wana ko diviser bato po yo régner mukoloni soko lingo régner soko lingi msu ndenge za wana ozo ke amitié moko boy soko lingi ndenge za wana msu ke non okoma ko solola na moto azo solola na mama moseka donc il faut yo oyaka ka ndenge za wana otia mabe moko boy po yo régner sala ngona ndenge na yo solola na bato mama moseka azo solola na ba rote eza mutu mususu eza lango péché te nga naloba ke ngolo moko toza ba saint esprit te toza ba nzambe te alors ndenge za boy ba place bisu ndenge za so bazolinga bisu te oza na point no eza lisumu te eza péché te oza na poza ko mibatela kaka nzambe moko na bible lobi to mibatela toza la prudent net ba serpent mais yo siko na vie na yo jour nini oyo vraiment ndenge za wana 10 ans oyo ozwa 10 ans oyo ozwa kaka ko critiquer bato 10 ans oyo ozwa parce que eza la bato mususu ko aza na 10 donc mususu nga depuis na yeba eka ko musala kaka ko songi afandi awa diviser ba camarade ya mabe a diviser ba ninga a mabe ko benga mususu na téléphone na mona ki mobile no siko yo dépose musala wana oyo yo moko omizwa yango musala ya sopeka musala ndenge za wana ya ko surveiller ba ya vie ya bato mulimo ya contrôle wana oyo zo ya ko surveiller ba vie ya bato et pas na yo ezaka na remaniement te bozalaka tete na remise de travail te ke non otikali mpe bato mosusu yo changer ta poste ndeko yo kolongwa na mabe mukoloni oza mpe rabi de change pas te ke non oza nzambe te ndeko changer bato bazochange bato bazopesa batémoignage nazalaki mobali moko ya ndumba ndeko mobali yo kotikaki ndumba mukoloni yo kotika komonisa mwasi no pasi mukoloni na kindumba tala oboyebisa bino eloko moko omoni nde toza boye na mokili nalobaka meme bao baza na potwa misusu na bavie na bango baza lokwa bajonas bozovivaka na bamalédiction bozovivaka na bakanda nzambe na bafrappe nzambe azobeta bino eza te ko te naza na voiture te tala po vivre osanti kozovivre bien eza ame na yo nde fo ezoyeba ke nga lelo ata na kufi na okende place moko ya bien eza mutuka na yo te eza ndako na yo te eza babiju na yo te eza barouge lèvre bamaki te basœur en Christ ya charnel bafrère en Christ ya charnel bozora nkombo nzambe ekomi sous couvert koma nzambe akozala sous couvert ya masumu na bino yo nde okolongwa na double face ya keno oza chrétien lukuta okoma chrétien ya vrai okolongwa mokolo nini parce que donc ndenge oza wana avant oyo oza nano atokendaka no église atosalaka neti bapaster po oza mosala nzambe lokuta okolongwa mosala nzambe lokuta jour nini po okoma un vrai mosala nzambe aso parce que oza paster charnel
okolonga na bata Chanel kuto ya Chanel okolonga pasteur Charnel mukolonini poko ma pasteur spirituel nzamba betaka nzamba betaki Jonas ayebise pe Jonas nyongo za libula mbiso wana soko sambeli ngai soko puye na oyoka yo eza bakabatu misune eza boye ozoluka emsu kana nzambe ke kwelo pa ozoke de ko toucher via mutu emsu mona batu emsu atongaka yo te ozoluka kanda nzambe te